Barabaki Ferboa. O menunya o gajo ma onyonyo a o kange. Moi biso ba langue to bimisa. Ba bon moni magamo luja we. O tombi mambi o kwimambi kana o. Biso magamo biso to ba wingete. Biso to yana magamo susu. Wingé santeke te pousse ni. Na gona na kitamba. Yo fogo. Mais apparemment, l'énergie, on est là, quelqu'un. Mais la travail, tu te répètes en 155 ans. Bettra ce tour. Congo Artissimo. Chers téléspectateurs, vous êtes la bienvenue dans Congo Esengo officiel télévision, une émission qui permet à tout le monde d'avoir les actualités claires et limpides de vos artistes de la République démocratique du Congo. Je rappelle à tout le monde que nous sommes dans la commune de Gombe, précisément à l'immeuble Beautour, local 54. Si vous avez besoin de faire vos promotions, si vous avez besoin de parler de vos entreprises, n'hésitez pas de nous contacter à travers nos numéros qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Je suis Jean-Cy Luonda, attitude égale respect. Aujourd'hui, sur ces plateaux, je veux recevoir un grand de la musique congolaise. Lui, on l'appelle Jessak Tchipoui. Il va parler de tout. Et puis, pour l'instant, il est dans les fils d'actualité. Nous allons essayer de parler, nous allons essayer de mettre le point sur le i, parce que il y a cela 4 jours, 5 jours, dans le fil d'actualité. Est-ce que c'est vrai, entre guillemets? Nous sommes avec lui sur ces plateaux. Je demanderai à tout le monde d'abord de s'abonner massivement dans Congo Esengo officiel télévision. C'est une manière de mettre la main dans la pâte. C'est une manière aussi d'avoir les actualités claires et limpides de vos artistes, de vos préférés dans notre chaîne. Je sais que tu peux, j'en suis Luonda Terrissois aujourd'hui. Tu es la bienvenue. Bonne fête, bonne année, bonne fête de Saint-Valentin. Mon yoga la barouge noire. En passant, vous avez une mère, tonne. Bon, Naza mourait, mais dans la randée, Moumbu a bolingoté quoi. Ah, ok. Les 14 et les 15 de la mère. T'es en tout cas, dans la phase il a parlé parce que on belé vraiment na mukili toujours boulé année oyo ndeni to obini sabatu ndeni na osala ki batu ba katama tembele mike balia ndeni batu ba obina ngweke donc na ba répétition zo comment voza un peu cassé na phase na parlé kané na lobby naza mouré mais naza kamumba bolingoté et lobela ngama ilokoté parce que tout coûte na mobile na bolingo le ko les amboka moko ozokutana na baye bozoboya na bozolingana donc faut ça la na katsa bolingo donc nous avons eu un nombre de divorces au salaire en tout cas la éviter oui bien taper nombre de bases au déranger souté en tout cas contacter yo déranger à tout tinda non nous allons aller gagner le mot pour va découvrir après. Mais tout ça, nous sommes papa, Koloba Mingite, Nanazali, et la Ligue Angelo. Ah, Yenem Taïlao. Yem Taïlao Mikate. Bon, Yem Taïlao Mikate, mais Yenem Tassala qui. Fournisseur. Apesanga Makambo. Apesanga Makambo. C'est dans le bas de Mominango. Ah, ok. Il est Angelo. Ah, dans Moutozolo Bande, on a dit biroté. T'es biroté. Parce que c'est une question dans les yo moko bengaka to baela kayo. Ah, bako sa mi souté hein. OK. Bako sa mi souté ko babiloko oyela bane da musique nde ba yanke baloba basomba jamais nya una kucha. Ça dit loko bako sa mi souté tant mi saison mon mbala moko zo comprendre que eza moto nde fazala. Je sais que tu peux ça fait très longtemps aux a vraiment éclipsé surtout la musique. C'est dit à quoi aux canal sous-souté silence et côté n'habite mode d'avion qu'est-ce qui ne va pas aux autres la nini est-ce que vous en a contrat mususu to album to nino c'est que c'est préparé non en tout cas tozali sauf que au piste non les pour le moment normalement on est au ça calcul parce que je travaille avec Jos Diena
taki collaborateur na ye on a juste dit na tobeba bana ti le lope ba tobeba obeba na oui non obeba na ba tout pour na ye parce que na pesi mbote sika zali na Turquie kuna na Turquie akoya mois prochain ko ba tumsu ba bia luka nzela ona te ya comme to makambo na te biso to bato ba mai te biso to donc biso premier poto na biso ton vient na biso Félix amemi biso na poto tout ça maman avion na njili mbala moko tiro aussi Charles de Gaulle o ezaya mo perso to ya su ya viete te ya na lobby te donc moni o eza makam na biso akende ni makam tiri ki pesa Europe Europe donc il a été pas que luka France ata na famille ou maman un jour ça na poto baleki na ba poto bali akende ni ko sala makambo pour photo bimisa nzunga ma famille nzunga ma famille ça dit remix o ya biloko tout na beta et pas ya vie na biso Félix Oazé quoi ko sala sous force de caractère album auto sala na ye donc yangunda kende ko beta pe ba porte ko sola na ba staff na biso ba ba changu sous bazana na Turquie on ko sola ndeni to sala promotion ko zana ndeni asura ni mois prochain aroya pe na Congo et Sengo a sola na ye. Ok, je crois affectueusement, je dirais un clin d'œil spécial à Jos Diena, il me suit depuis Turquie. Doze lozonga batumsuba romolo ba déjà zoluka banzela banini mais nandimité. Ça fait combien de temps je sais que tu peux y au matin avion té moi il me hein ba 10 ans té oui bah non bah la kenanga mo ba Lubumbashi wa ils appellent avion na éviter avion au bino bolinga wana té nous c'est ça avion et puis que na minute au so pesinga au bibi tanga na gebeta na Goma biata na Rwanda no lobi be soit na gebeta na Europe na préféré na gebeta na Goma donc depuis so pour na artiste ya solo vraiment ata la raté place nini public na ezali côté tout ba obenganga na obeta so abengana ke na poto on peut comment peut manquer ce que ça qui va concert et betama ça va mais le quoi bandu les obetama te il y a un problème ta bah ok bon miko ça un problème te là pour bon na beta kuna oh ba ça beta ba innocent ba beta ka ba gaz ma wete ba beta ka héritier autre beta Fabregas pas autre beta ba beti te mu ba beti ça te ah na beti so na za na mokili te be so na mokili yo moni ba image te na moni image te na moni parce que yo ba image au bon ba beti on dit mais on te te na moni on te so na mona ki na beti na maboko na moi ba beti ndule te vena so wa se ko be fala beta ba beta ki te te na izaki pe na annulé oh bon ba muso te za yini tellement va jouer qui Fabregas a joué ba annulé ba reporter a joué te ndule mo beta mina mote ah yango yo posara wana ozage wana eza ngaso ko beta ndule na ko beta ndule soki na ozo esengo na ngai na ke poto na ke beta ndule et non les sous na ke ka aboile sous pona tout eza pe mabete ko tambola ka mabete mais faut ça na bit bakatsaka mai pona ko mona le nyamboka te mais passeport expiraté passeport expira pas mon tourner sorti ya yo vraiment bane expira te nazali yo so yo nego ke ndilango on dirait j'ai ça kango j'ai ça oui bi cri à suka o tika obinisa biso yo moyebi nini na bité ko rappeler ngai pona Jos Diena to ko bebana créa kiba babilo mususu wana o yaka wana mais of maybe pour je sais que yo za muta mudi ya kusangana te bon exacte même na boulangerie ba pain raté à la c'est-à-dire l'eau mon peu ça voilà chanson mon non bon ba nous soit beta bi ya ba nous soit beti album na beti 15 chansons balipo esimbite pezali beze belé yo comment yo lelo comment na ko betika eloko moko na sepelaka na ndoya mona na Robino Mundibu ponga pe na mona pembe Robino comment appelle Robino 14 ans déjà on a kuto Robino ndé kuta ko miko bimasika 14 ans déjà asaka salimo eloko na ye moko carré aba mi bomaka to te me ba muso abeti la soso na bisa na sala 12 titres mais là surtout il y a 3 ou bien 4 OK ezaka nango mais na biso na betaka
obeti pe moto tali pe moto na sungo na promotion na salo boy na boy misiki lelo e koma na fuma mbongo ezala fuma mbongo ezala bon ya moto sengaki na jos to bongisa makambo wana nyoso to bongisa makambo wana nyoso promotion ozala boy et ozala boy donc voilà. Ok, je crois que nous avançons, mais tout le monde a fait un côté dans l'actualité. Je sais que tu peux y au côté de recrutement dans les arrondis dans la culture pays. Il y avait dans les monstres, Jos Pazara déjà, Jos Pazara Mtakala déjà dans le mouvement. Nous avons dans Massana Mobo et Tonobengue Pamouké. Dans le Canada, lelo masana mutu wa mimanga yazaka famille ya Berike Lukasi il a eu 5 têtes à la veine biso wa sala ba bonjour messieurs en tout cas ça l'a tout vraiment oya ko kota na mouvement na biso ndena amemanga na kitira pays na sala test nanga mettons na sala test CV nanga mo sazala te ala na poto na kuta ba jos de na ba cheribe ba Yvon Bigogo ba Tripason na sala test nanga les gars qui bien après 2 mois via Eroya monstre Eroya ba présenter ngai pe ayoki ngape ndetwani ko kemba na mouvement na biso wana bo répéter na matete na confiance na forum ok pas venir so joli mongo toujours répéter la couleur Williams voilà pas tout répéter de ça dit aussi si ma répétition botie ba bafle na pusu boy botie yango ti na viaza na base de bato ba histoire na biso ba yebi pena ba histoire bazali nous avançons je sais que tu peux recrutement na yo ya liboso tant bazwaka yo tant Félix Oise kwa zala raté eloni ne sala ke et attirer attention ya bato izara na krenini eloni no salaka oyo parce que na yoka ba eko wana batebele pe ya sona maître Joboro immortel ameka ko relater ngabi tu peux wana na Olivier Confiance affectueusement je te salue. Mais je sais que tu as chaleur mabe. Ouais. Boyana nini? Alebino bato botikali nanda kolelo borate bilenge. Je ne savais pas maladie ambulo yo kwakare. Ozanango. On attend na sali kiri wana en tout cas. Ezaki pe na bakri musoto zalaki nango mais voix nanga nde sepelisa ki na no public. Et puis c'est pour ça qu'il vient dans un monstre. On a présence à monstre. On a présence, on a besoin de yokayo. On a vraiment fraîchement 2 jours na kin au municipio au majika au monima gete prêtre participer ma solo. Animateur ni oyo kuta na culture. Kuta kaka na oka songo bivin sera pas dans la quartier latin à Longwaka. Et puis na yokuta vena biso mo azalaka wana ima ene na biso na animateur ale kabemba comme pasteur bakota ba Congo kuna après une semaine ne papi louange roya de tondi ko bosser biso 3 prêtre wana makamboleka yena vie to ebita longwa ki orchestre biso tikana papi louange tozo bosser nde toya ko sala ba signature wana pona yo avant to koma na signature souvenir nini oyo ya mabe oyo na moment na ezalaka yo potolobaka ya malamu oyo mona pena ki te eloko esala mio eza na fo esa na ngolote dele souvenir mabe oyo époque wana avant signature bon ezaki bon nga na ko bon souvenir mabe te mais na ko ba difficulté tozali nango parce que via dagi déjà sali ba bonjour mais c'est ma pauvre mais veut déjà pesa makambo plus aza mon poto mais biso rodraguer pe momi boy abudeo vous comprenez nous on a mon gutara na beto di solo qui tochema via ibi masolo na beto sali oza draguer ne wanso drago binga je sais que tu peux eza comme oyo ya na ngoto okutango bapesa wana kombo Jos ndapesa ngomba Gesa ok tango
animateur titulaire na biso Longwe nde Josselin na bi ayoza Gesak bisa molaya na porte moko place bakitaka de place ba matela donc inda pesa comme mais chipo eza masana mo boye to ane ko travailler ne ba kia daki neti animateur te mais na bolo ba neti aza parolier quoi ne ta pesa komba chipo d'Afrique ça dit loko memela kami konzi ne omoni ba vena biso mos ba obagisa ba TGV Thalys donc moi quand mingi ba transport etala ngai ça il est là comme ministre dans un ministre à transport Chipoi siko yebsanga nanu na bato botala biso siko zaki tango yo bo dérangement ba chérie zaki ni lo non moi c'est je sais que Chipoi artiste de culture pays c'est gars qui était bon un musicien musicien on a beta pas Félix choisi oui pardon na bioté il va passion monter ba douleur ba serre bino be usala be nous sommes ok non na wingete Hollande waze quoi tala siko mais joue to kendaka poto quartier zaki tombé donc ya moni patience ya la bien tout ça patience c'est belé na kitira pays to kembi to lia place moko kebi passe la musique ndenge zalaka donc vieux vraiment à côté biso esprit to banza les arana ba palin makamto to ndimanya sora yango lelo to ça va Gesak Gesak Chipo il y a toujours Gesak ne tombera jamais tout sur la signature ou pompa na signature ba cri wana ba biloko oyo sala et où ta inspiration na yo moko to ezaki pe na bato oyo parce que bato msuba lo bomo na yo tango longwe ndo longwa bongo bato msuba lo bate ba cri wana leader mtapesaka yo siko na pesa yo cri wana eza leader to bato na yo ya bureau to yo moko bon bata bureau apesa raté peut-être tozarana mwene tina salaka ka obenga nzemboy nzota mama mitwingini siko veut sanga bit côté na susu loba Junior Boucher Reli yona sala Junior Boucher Reli donc malo o via zali yomoni atana bimisi borte on sera moni comprendre que artiste c'est ça que donc ozala pe ozalaka eza malubanga te ya maluba monstre ntalwa makambo wana signature et apporter là yo nini kasi yango na ndi makambo lobit to to lobike tokene bale osala zuwa te atoza munda zuwa machana zuwa nono mompanzi wana batu na onde atazuwa wana olobele bataketo et puis bataketo akala bataketo donc sali motema be moboye et motema zuwa moko boye na ebite donc bako soki zuwa na bako chango ta 5XL ya zuwa oneleki makasi ese sistema passe ba XL ke bele donc so de ça te bazuwa na bino wana no bochano mopanzi ateza 4XL ya zuwa chano mopanzi biso to keno ne balé to aussi c'est balé signature to kapeta mama ina biso to tonga moi kitubu na biso yango de to chakela mo maele vers ba ki bon to beti na ba studio mususpect akina di sponsor to sana na meko bon skoyo ok bébé bo sana ba condition malamu ndenge bomba ndo sala ba disque na bango magé to zaye belé to kendaka 12 personnes to zonga 7 parmi ba 7 wana parmi les 7 patrons na zaye na kati ndo moni na sekisa ina no batu soki nazo seka boye pona yo Yannick sourire sourire mamo sourire merani timambote na sekisi batu to betisi batu male mamboa sala batu bien batu comprendre que ce que j'ai ça qui a ce que tant mo le kananzela yewana donc déranger comme non facile ba ser boya ba ça dit ma sœur tant au table pe ba et ça a peu akomota la siku ata mbinga po mbinga ya osana po ora do tabi et ça a peu bogal te yo za boga wana ba sœur et puis nzela luntenga la lobit na nenga te ba bule ba te wa homosexuel tenen donc ça dit ba sœur pour tant makambo ya ka ba sœur na minute wana débika ba kenda déjà mon bimba omoni hermo via zo ba je ça tu po mo ba le fele na katio mo lo baté po donc biso nde ba petsa vie donc tous ça ba souvenir
souvenir de polo raté de tout ça na ba souvenir de belé na vie oyo ba makamsu tsele kaka mais so vandi yo moko conscience na yo zolobela omoni place bolingo ya la mingi ko ina na pelinga reya so iboza maele te bokota ko ina na moko yo sakana te mais oh ils appellent et le roman très important apparemment bino nyonso ozoa idéologie à verbe ouais nzamba kelimo no biso kelima loba pona loba monte bembe na yo tout fina yo za su ya nzambe te on est ailleurs on to créer ngo parce que nzamba pe ici ko finga ça dit ton nazolo baboye mutazo comprendre les terrains malgré que j'ai ça qui m'a kakandi basuki mais azo comprendre ma était responsable azolo et puis a outi pas ya mutu et salaka azo comprendre ouais parce que au les cas faut lo ba mutango nani o mutu et salaka tant on lo ba c'est pas ça na place au les nani awala na Congo tant lo barabo est grave ok est que il faut lo barabo comme so baratina est grave en sagesse grave et on to lo bara est grave. Si on époque où on a tant commis déjà pour kende kozonga soto biyom to bandaka to bato nemba bandaka guerre ya liboso oyo yo je sais que tu peux o banda na ndenge ya musique ke ngana muto to ngana bato guerre ezara banani te na bete li soleil batazua bazua mo mal placé c'est-à-dire Congo la vous avez un modèle quand on c'est le cas dans zoloba tant na zoloba na lobili kamo pan bien na bimi boye tant na bois kara ba clean nga na eba kite ki bato ba kozo ngamo ba ketchanga na niveau ba changa donc ngamo le ba pe ba clean no pe ba msuba lobeza ba ndeza la raba mboa ke la au gena bato belé ba marambe belé te botono ba kari wanze mwana mwasi batela zemio ba bokola bana na o longola ba zemite le bana ba Dorcas ba Isopse Cynthia ba kola lelo de album wana lelo autour ba plus de 14 ans 10 ans passés déjà voilà donc tout ça ba tout ça là il y a bien net nga vraiment tout ça qui pas mutu salaka ça dit tant ça l'animation na yo yemo pas olandela moté to lobela po et ça là ba tout bien. À l'époque on a ce que vous avez attaqué na nani le temps na beti biloko identité ki o mutu boye na bwa keli mutu ezala nango tu peux ezama mdele bon neti kini o mona neti oyo ko rappeler nga ki na lobela takaka mu yo mo mukoloba te nga na bika na bwa ki kaka nzota mama misuni siko na niveau ya na yoki kaka bato mo loba babwa keli o jeton ngai babwa keli nga jeton na likamini obo tambo na photocopie mukanda mutu mukanda mutu ya bino bano boko tambola kana photocopie mukanda na ngai tata na nga ko mona yango to ndeko loba ko kansate Congo eza yo moko Congo eza ya mutu nyonso azana eloko na ye na nzoto o azana art na ye aza libre ya kobimisango devant mokili bayoka ye soso na ranja ba mpese mpuku na ranja ba nyao bana kini lufutula maboko osali boulot na obe ba betele maboko c'est je sais que tu peux cher téléspectateur voilà donc akwa kela mututé et ça là nga pe bien parce que na zo ba galon quoi na zo ba galon yo na ninga polémique te yo za na école ya Bill Clinton to za na école ya Bill Clinton na nyamura gera biso to bato ba wengete wa wenge bimina wenge nde to mona ka ba wenge référence ba wenge BCB ba kata te biso to yaki mama lokolo loboko ça dit mobali de temps na yemba na moko pusana kuna onga na vanda mba moko o pusa pe mais comment o pusana te nyamura gira ngana donc to mesana kana ni ragongo so nyamura gire bimi la kablaki te nde siko bat ba koyeba magambo nyamura gira akosala na 2022 black it c'est que 2022 za makambo nango eza makambo tende mais si vous répondre nga pété au tiri biso moto gomi na 2022 mais est-ce que to batu ba pusana ngana vanda OK est-ce que ba pusana rapé mais o pusana te ndenge nini o pusana
mais baguerre oyo nga na bunda yango nde esalaka nga ke nazwa kasi baguerre yango siko bunda na banani to na nani baanimateur oyo tu nga nayaki kokuta okuta neti banani bon nakuta na nga tolandana kaka tolandana bulletin tolandana kaka bolandana to na basele tolandana te boye koma ndeni tobeta babiloko ya masanga wana kapo tolandana kaka bonga siko neti ngai maboye animateur na mbinga lokola nga boye nakezana ekole neti ekole nani po lelo eza na bato mosusu aka oleka babenge chipoi siko bato wana baza na baekole nani jona obwaka lo yoka te kasi te yo mpe bato yo olobi te ekole ya chipoi toyebi ke génération mo pepe ke te eza na génération te ngai naza na génération oyo wana déjà olingo ntanga ya basele yo babill clinton banani biso tu toza biso tu tolandi batutu kaluji na nsima biso tu tolandi batutu kaluji barobert ekokota biso tolandi bango ebosiko bato batiaka ondeni yo ozala na ekole ya Bill Clinton te naza na ekole nazalaka na ekole na ye te nazala na ekole na ye te naloba nde pusana na vanda apusana mpe na vanda mati esila ya reconnaître ndenge olobi ya kopusana wana te ya azala wana etali ye tuna mokili banotambusa miko baoyebisa o po ezalaki na moto moko ta koya ofiotola mbanga aya loba boye na boye rien parce que tant que seigneur ya baanimateur ezalaki blaki te ye mpe kuna bi monseigneur dango nga nayaki kana bi pusana nano apusana mpe correctement apusanama correctement na eloko nini cri nini oyo obwakaki oyo kote kuna mpe neti wenge santeke topusani nagonana kitamba yofoko mais apparemment énergie wana eza kaka mais na travail tu répétaka na 155 heures betela so tour sikoyo batechnique wana sikomoni baexercice wana sikoyo sadi olobisi ntaba na makambo ntaba asalaka me osali yango la chèvre de Messi Saiga wana ve alobi mwana azofinga ntaba oyo apesaki mpona kobala mama bino kosala makambo sadi ntaba oyebi na bantaba bango atala me amen motu wana ye azaka motu na biso bantaba o bien ndenge eloko wana ya mfoko epuis tala kaka nalata liputa ezalaki blaki te ezalaki mpo bandimo na mboka oyo ou bien ndenge ezalaki na mpo meme kala ezalaki kaka wenge viva mwa nini mais tant kitire ye wana okajoma onyondo okangame oka bayo tianga sheri tozana nanye on a tenu ba Félix Muzingi ba venanga Charles Bonzola ba ono likolo fader ba zebele wana na poto même Jos bien na ebi biso zaki ne lokolo loboko to na makambo na biso ozo comprendre na makambo na biso zaki to rendre biki to zaki bata ba wengete nzungu wana ezaka na maboko na yo to ndeni po oyebi ke loko wana ya mpoko elaksaka nini ya mpoko wana pupu non eza ça dit ton azolela na leli au moins ton alobaka un croquois luozi ba comprendre kati kasi nga lingi nyonso lelo siko to comprendre nango sikoyo neti ya mpupu bon siko ton avani na bi lokato ki popo daki publicité ya masanga ton ayoki ato lobino comme masanga eza un problème de l'égal ngo dai makamba prémisse ton ipesi ngwana bon tellement dans le bima ma guerre yaki makasi na ina sote na baki alors funa sala eloko moko boye na pesa ba animateur ebele exercice et puis ba comprendre que qui est Gesak pour na boka iboki na ba signati funa pe exercice wana na sala non so yo kaki mosapili boso donc moi na o azama yele to ba tuni réponse mba atombola na mosapili boso nano yango biso to tombola kitiki to za mayele ne to tombola ki mosapili on a leli siko na kintaba na ba mayelo ngana zakana na chiki ya animation na pesa bansko exercice ya foko kombo batini ni kubalande kubabakidi kubavondele ba mosapili boso bra nana binate siko biloko wana mbala moko yango ndo moniki ate awa discussion sili na pusani kasi pusani ya bonga na faina match sila siko oyoka grenade nini na matoi na yo oyo utaki net na ba wenge wana po bimisa eloko kintaba net kintabe siko ba biloko wana oyebi ba biloko wana ba biloko wana omoni ba biloko ya ba wenge ya ba orchestre mususu
nazo kitsa bango to baza question sala ki auto bande ko landa mingi ba vena biso wera ba jibe on a battu déjà pas grand mais tant que ba massa musu ba ekuna na animation ba bilona bango ndo sala ngelo côté parce que bazalaki déjà na terrain mais nga zaki loko la mutu moko boye so na tchera lo bogo na bimisi bo na boaki boum le contraire yanga ndem to na pesa bango vertige yango zo rappel ba retour non les po zaki ke yo bete logo na bite yo zaki bon baboki Hiroshima na ebite yo mo zero salon ba so baboki na no mona ga ene chikara bon normal moi tu moi lisasi moi leli kota ya ngali mona ta est-ce qu'il faut préparer aussi bino ke bo ça va nga ko tana obete compliqué yango mi maman ba so ba benga omoni tongo zo le kana nzela ba zo bengo grand animateur nga salenga plaisir na moni vidéo moko boye jour anniversaire na nga na moni yuka buiku na moni na masa moko azana comme na ebite ba na ve na biso Félix Oazé quoi basalenga vidéo pour anniversaire joyeux anniversaire mais via bengi maître o salenga plaisir en mona wa reconnaître grand maître donc et le wana tout chance ça dit to linga vie atala niveau oyo passion ya moneli biso pour les autres ala pour ne pas tout monde nga boye ba do mona Félix Oazé quoi identité avant ba mona Kofi Olomide ba mona nan Félix Oazé quoi ça dit passion vie ya moni ya ko bogola biso ya ko encadrer biso ya ko latsa biso ba couche to kola les autres ala bato il fallait pas ezala ya boye il fallait biso ye na biso tous ala na sengo OK ata to zala ka te to abata to zala mouvement mon côté mais tous ala ka so to kutani mingi zalaka esengo et puis to la tsaka bolingo na miso bato. Ça fait combien de temps beaucoup tanité na fait? On a vu to zata ba 17 ans 18 ans hein. Face à face non ça fait pas to kutana na matanga ya pauvre cellulaire et à son âme ndé na komara na matanga na rati pas vie en tout cas na saluara oui non chaka petera na matanga na et à son âme donc et voilà quoi et dans ma cam non chaka betela lisola biche ça kasala nga bon et ça pour ça la beauté parce que na sana ba qualité na ngai ngako na dans un motema mabete na mutu et ça nazara ba qualité parce que et cosa eza bilo mususpect neti ya ngonza mari bilo muso mona ke animateur muso azana bord na eza bien mais pesa ba bon selongo eloko nenga na tunande voilà ça dit musique eza bongo donc eloko na me yo zion sko mto boaki yango après habiter yo te pesa ngo ya boaka te zalaka na musique eza normal ça dit atali ils ont bien mais bien mais ça déjà ma ça dit travailler non travailler pour musique ça travail il pour récupérer ba blomnet c'est angunza marion bon il peut on est muta boka ça na kimoko boye na boka boye na chape kombo na ye nono shaka ba klika na biso to boka ça na kimo ya nono shaka oyo na salila ils appellent son animateur moi Gara Moïse biloko ne mususu omona pe boye mais ezala ba missile pe non eza ba soukri ba soukri ba biloko moko boye na so diminuer ngote mais eza ba soukri o ba kifa réali ne to saka ba kifa réali lokola ba ozomona lokola quoi de ba o biloko na yango ni de télémisa bato ozokoma mettons teli yango nzamari moi eza nango ka cri mais so baki loketo yangalala wana ni bayana yangwana wana bayana bakiloko ba anter côté marque certaine wana voilà wana est-ce bayana nde yangwana de bon wana ba cri de base ba soukri yaraka OK après sikoyo kubwaka bongo trop de yana je crois bon les arrivées époque nayo époque je sais que Chipo il a fait ce qu'il avait fait c'est très important quand nenga lobby bandoro na biso wingé les animateurs c'est Léo bagi c'est Léo na build nde opusa bang to yo zero landelaka ne build c'est Léo vraiment le roi net yé vous avez occupé te na note à la place moni soko yé OK côté net état de siège ça na ba côté Bunya on a la côté
quand on mona ke moi mbilinga ezali pour na ucha kimia côté wana to la ndende côté mbilinga yali ne to cha moi kimia place wana musique passe musique passe solo je sais que tu peux mais sikoyo na makambo nyonso o eleka o bato baloba o pe ba msupe baloba pété parce qu'il y a des choses qui se dit tout haut, il y a des choses qui se dit tout bas. Est-ce qu'on a ba énergie aux qui n'ont pas talent aux qui n'ont. Est-ce qu'il peut ba gris pesala moi mère mon ya kimbanse que ba ibo ya ba mère na mino bukinda kuna so à laver au boto yebo donc ba kimi Mazara. Mazara. Voilà. Il y a un Mazara. Mazara qui paraît à ta mère, mais quand elle va causer, mais comment mère va se la gueule moulon pour pécho, bon, mon boulet les mère abattu. On va comprendre. Ça, ce qui est au Molingi. Ok. Mais vous en combien de fois par Mazara? Ngana Mazara. Ngaza mona ya catholique. Na catholique na pesi père Dominique c'est la catholique na biso makam ah ben oui na pesi père Dominique et wana nta batizanga bani en tout cas nga ba biloko ni sate nga meza ba travail ya ko sakana te koko bar na ngai nda bogela nga so yesili azinga ibo yo lingi musique mopa ko soa esili siko so yelinga na ndenge ya ba simba te baninga ba Mazara simba te nga ma animateur parce que père na beti na shem yetu abeti ba bloko ba bali na ba lambi olambi OK ba folklorique ba kenda poto ba sala 6 mois père na poto na âge à 14 ans donc ça dit nous les mettre dans makila OK nous les en makila aussi mano Mazara te nga na binde ko bini sabatu neti mikolo na sala matembele bangi eleki pondo na loso kata matembele mike bana balia to koma wana sikoyo yo chômeur appétit na to baba master ya musika sikoyo ne mtu au format yeto yo encadré non encadré na formé ndé parce que neto 8 ans na ba palin to 8 ans na ba l'orchestre mikié to so bundana kuna papa après oye na orchestre c'est il faut ba encadrer yo a mécanon pourtant to sala tester donc simba te wasarani bima abino pe sala partout sala ndengwa ezaka ndengwa surtout na ba orchestre ba on atala ba répétition avec na biso wera qu'on y a répétition ça ba tozotala même na ba télévision ba tolanda direct quoi bima bon si goso ça dit na limite mboto ba saki bima après ba jouer ba ticket na orchestre ezaka mo ga nongo kita wana musu ba tombola ba bwa yo libanda siko yo waze ko encadrer yo to former te vi encadranga makasi OK encadranga formateur na hôtel bon batu musu ko lo bana makambo oyo ba onde baloba ke ko former non vient encadrer munene lelo soki peut-être soki ngana tinga il va former ngana koloba va former ngana koloba po tebi koloba nganga sona so l'émission bo mo teke na mission monter ba ba pam pam non c'est la mission calmement posée na zoloba très bien mutu soka tala mo na ke responsable verbe ndé kasi verbe on dit po ngana ba kiteke fo yeba koloba na mokili poso ibu solo la te ibu koloba te en tout cas au salarié na mokili sama ni loba donc si je comprends très bien waze quoi a formayo na koloba ba verbe mais la musique encadré a formayo vient encadrang makasi parce que tant to yaka na bete na sala tester tant pe aye na rebandela sous test pas na ye moko ça va voix neza bien petana zo boka bien malgré moi un moment contre-temps moi biloko so pesa rapé on comprend pas parce que style il y a qui tira PV et ça trop mingi qui mboka anga ye katako so style on a biso ko mingi to ko travailler na ba quartier na ba style ba wenge mais tant to ye qui tira ce qu'il faut au s'adapter na rythme ya kitira PV après vers nous encadrer yo makamu susu nenge zalaka boy oyokuta siko na mama na makamu verbe
Vous comprenez? Au coup, tu fais mal. Au lobby, na fait les cafés ambitieux. Yo beli sabilo c'est bella. Ah, vers le bini. Vous comprenez? Ça dit au soleil makamoro boy, c'est si là inango. Yo bandela sous likambango. De bilo c'est bella qui. Yo le beli sango sous. Physique. Ah, usika. Donc yangwa to yokuta ko loba. Donc mon année to loba boy au sol. Ata lelo. Si on a fait un bas na ba version. Si on loba ni likambango. Alors comprendre moi faire le mot bibi. Si quoi na culture pays vie. Tellement qui pas animateur phare banani oyo zalaki ki bazaki déranger aux eko mona mnage yeza raso nga la pompe boy yeso yeza mabe vous avez ba 12 na culture ah na mona ke parce que moto tozali na yo wana 12 pesa la 12 ans ni na ba 12 ans ni ah yo monsieur 12 de numéro 12 musique. C'est 12 habité. Non, tu n'as pas tout ça pour 12 T. 12 à musique. Table 12. On a pas mis bachara. Mon yo so fait si yo ces invitations na maison given. On a hôtel, bango chaba on a table 12, bien joué. Abeta numéro 12, mais si nous l'avons à 30, na abeta à 10 12. Na Paris Saint-Germain avec à 12. 12 à Wenge. Il y a Wenge. À ça la 12. Il y a 12 na Wenge. Il y a 12 te. Ngai. Gala ta numéro 45. Tricage ça la raté na culture PV. Il y a mon année 12. Il y a mon 12. Et biso benga bois et bois. Ah, bino ne kuna za bois et bois. Biso to za mingi bokoko. Ah, OK. Mboka. To baraba ki faire bois. O menya o gajo ma onyonyo o kange. Ya mona biso ba langue to bimisaka. Ba bon moni maga moluja we. To mbi mambi o kwima mbi kana o. Biso magambo ya biso to za ba wengete. Biso to yana magambo susu. To la kisa batu ki culture nde yango yo. OK. Mais beaucoup pia pe ba blo wa wenge. Neti nini? O yo mona ye oneti wenge. Yo mona mituna batu baloba o je sais qui Bill Clinton. Na mona ngango te. So ngate lo to ga dintabate ko meka ko ba biloko wana te. O nyamuragira, o loma nyama. Bill, tika na. Ngande na mona livement. Le roi net zara ba tout cas batu ba non, au moins moi ba ressemblance les alaka. Ah OK, ça les ressemblances. Au moins de bon toi au monde image mais o ya le roi ti bendo sonna redi timbre za moko makambo ndenge moko te. Neti ngabo na makambo na muto ko tsa ba terko de margasin ba rese ba chofa ko ta malewa. Apo to yoki pe bor mo be bima ve na nso na sala pe techno malewa. Pour ni marape batuko danger bon ni marape batuko ngona pe kenda be yo mo lo be ki ton bi ki katama tembele yo mo na katama tembele mike ya kana répétition na 155 comme le bazobina bon ni marape batuko mais faut ni marabiso na sala makambu na mboka oyo et puis na ko sala kaka mboko faut connaître babino ah ben c'est ça donc ça dit biso to yana ndenge mamba ki wengete biso to yama comme na biso ya biso no mona biso donc tout ça ba ndenge na biso tali ve na biso Félix Toisé quoi on soit tout na ve poni ala tabagan bon kala SFI bo son la tabagan to ça il faut mutala tara lo boko moko apa mo la tami bali datana makambo na ninga so tali ba danser za kitira ba no balata ka ndenge moko te na ba ndenge mosusu ça dit ko sala ka te makambo ba to basalaka ngana yo sala na sali kintaba na dekora face na tangali puta mutana basiseba ba kombo na lupango ngai do nazama artiste auto bagi ke lokolo loboko biso to si ba travail biso to répéter donc toi na chef à pompage toi na chef na biso ya pompage donc oye wana beti na 20 pompage na on ba communion na liste après que banda répétition vous comprenez voilà c'est on a maître Jimaza Maître Jimali, Maître Joboro Ali, personnel,
petit nanga bapati kembo bali osali na pompage tipa pomba tala lelo bosolo la ne oui très bien tipa pomba na ba giresse kembo giresse petit na voilà tout ça vraiment pompage tout ça ba répétition tout ça les répétitions 10 heures bopemi 14 heures ça répétition ba 0 heure vie à jour avant ça sur place moko ya au monde ba fouille wana bima oyo ka ba moi si batela zemi bantele ko de poya non l'équipe belé donc il bangweki ali on a sali sikezali c'est que Toyoka nous avançons je sais que Chipoi sikoyo non tant à comboter mais yo mo miloba et là on est motivé yo pena na succès directement ba tout le monde au quartier là ouais ça au trahissa non je sais ezalaki likambo ya boulot monini tosala mosala boye somona boulot kuna kiti non boulot kiti te ezala na ndako nyonso bapremier alaka bapremier alaka wani ulanda yani bapesaki mutuka enveloppe ngo zaka na combien auto je sais la enveloppe $1 million Quadra non zaka ina mamba kala to solo ha komelelo to yepa na bosembo na bosolo je rigole wala zai kaka non ngapa na ngai na landaka no style parce que bapesa wana marque carne non ngana koti quartier latin na sala demande mo so sara demande ça dit il y a un problème au moins il est aux arabes abi atindela $1000 mo boye banini il y a un problème $1000 wana on te sala oya nango panza orchestre te da likambo ya $1000 te ngana osola na OK yo mosko loba kasi ngana loba ka makambo oyo oza Milano ba boya Milano mo boye te mais nga déjà pour ya za deuxième tour mo boye o batinda ko bi puis ça fait chose ebi ke ngai toto yo sala fo moto da na BMW série 3 à l'époque tant on a tambolé on a on a te kon $7000 donc $1000 na banque te problème te oui te roza pe bikaka ndezala te da mambo bikaka te da me pona mba ute ça demande to ça na orchestre moi ça vient na biso monstre d'amour donc on a respecté ma casse peut-être maman muso on na lobaka ba muso pas telle mission interprétant au faut pas vient na biso wana vient na biso place nous bato bazali ma bezanga raté mais bon sango kaka parce que yo no vanda na te ozatima ki obengi mano yo no tonga père na odi ko tonga père tongi père oui père na biso et comme te libanda wana te ko tonga père comme te libanda e kapa masa na odi te ngako te yo ka ozatima c'est que yo mtu na idéologie yo kanga na ibisa yo kana se poko comprendre mama na oloba te kana comprendre ça dit yo que père na biso ma banini oui jango ayema soka koti non masa yiki masa muso pa bi père na biso wana mobutu ni robite que ni père na yo a changer pe ka te pas za père na yo vous comprenez et da biloko moko ezala kaka ambiance salibota mais neto za na orchestre boye biso to sali pe répétition to kei vi pas na staff na ye bon ndi pe solo la mona boye na boye ba fitol bazali o lenso so mona petit o yaki na mouvement akepe poto ko mozonga ba ko chape ki jalousie ba net ba intoxiqué vie na makambo ko boye pour conseiller mususu baza pembeni ya mokonzi ba la ya malamu na ba conseiller mususu ya mabe ba nous sommes bakalele vous comprenez kombo pe na otanga na kombo te bango mo ga ba yebi te eza pe important te eza makambo se le kano mozo parce que ya on a lobi biloko nande sala ke mo bo to sola na vie mais bureau pe tango tika la rebeti pe mo ba bureau ba mo to ngave pas ex grave to ngate mais to ba musicien ba rapport moko bo eza à l'aise sur bien o sala ke boma bolingo auto zaka na una groupe omona mom yamba départ de sala ngana banda ba départ ke na mokili te me départ na cible wana déplacer naza ka artiste place boze yo ze ko boka ba grenade do quel sukuna naza ki nanga jesaki mais no bite ke na leki mokili mobile
Tes acquis ton ayo. Oui, tanangai. Il faut respecter le gars qui a vécu. Voilà. Mais yango tant biloko ne salamaki au talipé bon. Nazaka petit vieux mais entreprise eza ngati. Na saki loko na bendana. Ni na bendana ki. Na kendaki pe et pas ya satana te. Na kende pas vie na biso oyo azapelelo légende la musique congolaise. To boité. Tout ça dans époque wana. Mindu kezaki koto neni ni alora neti au traverser et sika oyo bon na lobité keza bon. Auquel aura par exemple papa ou abotio. Auquel aura par exemple et pas ya camarade ya papa na yo o abima lo roi netina da o net par exemple moi bon on a qui va guerre boy yo pe son te ngala na pesa en forme te na kene pas pera kulutu a pera kulu yo che pera kulu ngai ngana che pera parce que pera kulu ba solate na papa oui OK déjà biso to ba ni biso to ba to mwindo singa famille ebenda naka mais katana te yo je sais place aquí non ben oui tant on beta ba la défenseur yo kati tongo bon to pera kulutu likamo ko ina famille ba ya ka ton ba okuta ba zo ka ba vanda ka ba zo ka programme so il est longa to tala émission vie na moni vie azo lobela pera kulutu alobela pera kulutu na été biso landiango azo encourager azo lobanaye voilà bon si biso bana pour mutu uzanango ya nini siko départ na yo wana ezalaki yo ndem to kendaki tozaki ba bengi ndeni lo mo eza koto fo ya non ça la demande nga la demande nga Dieu me voit pesa ngona epana demande oh ba vena so ba sipo jazz bazali zala ma demande normale mais ezaki kutu pasi pona kota quartier la terre parce que vena nga kofiane ko boya na ema makambu vena ya boya na boya nza maman na lobaka soki na lobaka lokuta nzambe alongola ngai na mokili soto si c'est mission vena boya ki ande ko boya mais loko na mande ko déranger na akai na choité de na beti tout ça la pe borizanga comme bon bla 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 tu pas beaucoup comme un perroquet c'est le moment où non c'est le moment kimbi priti kindindi yo simbi na beti mbunda na munoko donc biloko nyonso et ça la paix et pas ça paix toujours yo mo ba benga grand animateur parce que na travailler na des grands mouvements ya mboka na biso parce que nani oyo aza bla 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 aloba loi perroquet non zaki kaka pona mo ba yo za muto bo ba place ko bo wana kindewe neti bla 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 ne kende place na mboka mo be mo polo kwani na mboka mo na la sa ota polo kwami e bare pe batuna e bara batu fort ale banakini boyoka miziki ya kate latino boyoka miziki Chris comme ndwe ça va tout bien parce que ba style wana batu wana batu ko ba mona te wana non ba fro o yete mais wana beta wala wazi wale wala moi c'est kitoko kasi yango ba beta beta lelo yango verbe senga yo kende na bango na ndey mususu ba oya comprendre aussi comprendre l'idéologie à quartier latin au côté maman na game mbala moko ekole pe kitoko ekole kitoko parce que na ndaka style biso to beta na nini la prendre moko na ya nini ya na quartier latin est-ce que ça venait sur le président Maramakale parce que le bajon sous vanda boante 4 matin bo répéter vraiment Kofi Olomide vraiment tout le monde a porte wana je sais faut la porte wana nani ba font la boy Bill Clinton ezara solo so neti so dagi Bill Clinton na lobela ngona ba télévision alo bango te parce que za on lokuta ça c'est ça makamba na ba serimo ba to benga ngo ba biso so makolonie vimba kine aga bon fondi maga fondi mika nyoso elo bwana izaka ngo lokuta ça il s'appelle fiston à salon c'est équipe c'est et ça la fait battu bien dans ma même en réalité boy ça va na monter na tika la okuta na master na Bill Clinton na niveau mon flairité mais via ne ko bisanga aya rapé awa beta ba metto zone temps okuta na
vi apesanga bakasa moto apesa pe donc ça dit pas vena biso Kofi asepela na aux animateurs ya ba bon ba jaro yo donc corpulence moi jaro quoi donc moi ba lo lenge ah je sais que ni on a batuma be c'est loin kuma tete cheke yo côté suma tete Yannick Bondongo 3 fois mobali Yannick Bongondo 4 fois Yannick Bongondo 4 fois à comment 4 fois Yannick Bongondo 4 fois mobali Congo artiste